Ya solo matundo epai na bino kati na mabota na bino ya solo te nzambe oyo bakoko na biso babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali mvidi mukulu Mungu Baba Mungu wa milele nzambi gaungu kalunga apambola moko na moko na kati na bino ya solo esengo ezali epe ke tokutana na bino susu mokolo na lelo mardi po ete toyeba mayema kolekaka na kati na mboka na biso toyaka wana mpona kobundela likambo na mabele toyaka wana mpona kobundela ekolo Kongo na ntango boyokaka lolaka ya mvuluzi kimbangu ezalaka eloko mosusu te nyonso tosalaka na chaîne oyo tolobaka ezalaka kaka concerne mabele ekolo Kongo tolobaka eloko mosusu te nyonso tobalokaka bino po ete toatira attention d'un chacun moko na moko ayebake non makambo oyo eza lié na mabele na biso soki na mboka mosusu tolobi boye soki topesa exemple oyo ezoleka na mboka mosusu non botala mboka wana te me botala oyo ya biso Kongo nyonso tolakisaka bino oyo nyonso tolobelaka bino eza lié na mabele ekolo Kongo yo soki okanisi ke maseki etali yo ya solo te esengeli topesa matondo mingi na baoyo ya biso bazalaka liboso po ete balanda biso bata liboso papa na biso Willy Kainga losako matondo epai na yo mama na biso Valérie Petero losako matondo epai na yo papa na biso Michael Mukobo losako matondo epai na yo Ibobo Ingeta mama na biso Fatuma Banza ya yo pe ngwana ba mitema nyonso pe tozongiseli yo mama na biso nzamba pambola yo mama na biso Fatuma Banza ndeko Bruno Kaila losako matondo pe epai na yo papa Bruno ya solo te nzamba bankoko na biso apambola moko na moko na kati na bino ya koyeba importance mpona nini bozalaka wana attentif po te bolanda nini toyeli bino mokolo na lelo papa Gi mbongo losako mpe epai na yo matondo na bakere na yo mpe lisusu lokola mama Fatuma Banza ya solo mama Fatuma Banza na bakere na bafololo ya solo matondo wala bandeko wana somi kolo Kongo ya solo ke na ntango toyaka wana mpona Kongo ya Kongo mabele wankoko batikela biso mosu ezali te papa soki bomona na mitungisaka ezali mpo ete nasala plaisir teke bomona ngai bamonanga mingi na batelevizio na ntango tozalaki Jaco Production ebele na televizio bamona wana ezalaki ntango wana mais sikoyo toyaka wana mpo ete oatiraka tension bolandaka biso na bokebi nyonso nini toakoloba bokeba tolakaki bino fimbo ya kekele ya mvuluzi kimbangu ekobetama fimbo wana tolakaki bino ebandi deja kobeta bokomonaka baconfusion oyo eza koturnaka na kati na Occident confusion oyo eza kosala bango baza koyeba te qu'est-ce qui leur arrive nyonso wana ezali na cadre ya fimbo ya kekele ya kimbangu soki bozwaka kombo wana oserie te bamama bapapa bozwango oserie ke kombo wana oyo aza koyeba ngo nanu sikoyo te akoluka koyeba ke ntango babandi koloba nga na bano kanisa bango bazokosa te ekozala na yo papa mama trop tard po ete fimbo wana ekobeta yo na ntango yo koluka olobake no te zela naluka nanu nayeba bolai nango eza ndenge nini kimbango ngo aza nani kimbango ekozala na yo papa yo mama trop tard po ete nde nakanisi bapays ebele Afrique bayebi deja bapays ebele ya monde bayebi deja que c'est la puissance kawana kimbango c'est la puissance et euti wapi Congo yo moko congolais ozoluka importe yo moko be na Congo ozoluka nzambe importe naluka wapi ezala bien okuna babelelaka ye boye balobelaka ye na français naluka ngonde na te papa mama komikosa te nzambe na ngai soki boyebaka makambo tolobaka mingi na kati na bino bakolobaka nzoka te bakoko na ngai nafingaki pamba
toyebisa bino bosenga bango bolimbisi boyoka te bobondela bankoko na bino boyoka te bosenga na kombo ya bankoko na bino boyoka kaka te bokanto kosaka bino toyebisaka bino senga ndenge bankoko no babandi kosenga lukaka présence na bango na bapriere na yo na losambo na yo lukaka présence ya bankoko na yo bango nde bakointercede auprès ya nzambe mpo na ka na yo. Ah bana mama Congo orgueil bozotia ya pamba orgueil bino bozotia ya pamba bozongonisa ngai pasi me likambo te tolobaka te ya solo ke pasi na biso mpo ete toza informe pasi tokomona likolo na bino mpo ete toza informe na oyo oye na biso baboyo baza informe te boyo baza koyeba te grandeur ya nzambe ya notre divinité grandeur ya bankoko na biso oyo baza na kati na bobungi bakomona pasi biso tokomona te ke tobenda bino. Est-ce que toza kosala publicité tosenga bino ke soki boyebi boluki nzambe na biso boye na kopesa bino mbongo tobele bino ndenge wana kino oyo nyonso akoreconnaître kimbangu akoya na kopesa ye mbongo na kopesa mbongo ya garanti te biso tolobi kaka tosenge na bino boluka koyeba nzambo bankoko no babelelaki oboyi koyoka matali yo moko nde moto koyeba me ya solo toakonyokoma ngai personnellement nakonyokoma mpo na bino mpo ete nakobenda bino bana mama boya bolongwa na kufa bana mama boya nzela yango yo ndenge balobelaki bino oyo babengaki na nkombo ya Noe bahistoire balobano bakala yango mpe eza kokokisama balobaki toza koloba mpe bandeko boya bolanda nzela na nzambe biso tozotala bino nzela na nzambe bolingi naluka bible soki na ye na babible binene oyo baverse ale botanga verse tele boye elobaki nini bota ngai na koyaka na ngai nango te mpo na yebi nango baverse wana te ngai naza koya na inspiration oyo ya bankoko na ngai oyo ya nzambe ya mpungu tulendo oyo bankoko no bapelaki nzampanza komba akongo mongali mvidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambe gaungu kalunga naza koya na kombo ya mvuluzi kimbangu oyo bino bolingi kondima ye te naza koya na kombo mama kipa mvita ndona nakoya na kombo nkoko na biso nyonso bandeko oyo aboyi koyoka likambo te nzambe amonene tokotuna na lobi boyokaki te nalobelaki bino bokaki te. Voilà mes chers amis, nous sommes informés na nyonso yango ezokosala biso pasi na place na bino bozo informé te bozovivre na bino malamu mpo bozoyeba bino ezoya te ya solo balobaka question ozo informé okoyeba ezoya mabe ozo informé te aza kovivre na ye kaka na nkinzi akosakanaka na ye abamakana bapambapamba wana me lele kobeta oyo eza komona oyo ezoleka na Canada oyo ezoleka na Japon oyo ezoleka na Chine oyo ezoleka na bamonde na Dubai kaka moko bakomona ce qui se passe na Dubai bakomona oyo mpaka matiki alobela bino alobela biso mai ya komata mai eza komata ntango mai ekokoma awa bana lelo bakobana kogangaka ekozala somo voilà mai emati ebandi kogangisa bato nini boye bandako komi koningana nyonso komi koningana nini ya koningisa ngo nsoka te mokili mpo te botiaki tembe na ye tata nzambe ya mpungu tolele batiaki tembe na ye babi awa biso tokotonga biso tokosala boye tolakisa mokili ke biso nde bakolo bandeko mosusu bakonyokomaka makili akosopanaka na mokili bango baza na mokili bato mosusu bango baza kosepelaka et voilà les résultats de ce que nous vivons aujourd'hui à travers le monde. Nyonso bokomona eza koleka na Congo na wapi à gauche de makili akotanga bana bakosouffrir bamama bazali badéplace bamama bakokolelaka ipasi na biso ne vous en faites pas. Nyonso bokomona wana bahotel nango bakofuta yango bondibelanga bahotel ya biloko wana oyo bakomona te bamama bakati bango bakingo bainnocent bayebaki eloko te bainnocente bamama bakati bakingo kuna bandeko bakolelaka baviole bango basali boye boretenir yango. Ne vous en faites pas, ils finiront par payer. Ils finiront par payer de gré ou de force. Tomata tokita.
mbongo wana oyo banyokolisi bato oyo makila ya bato sopami na kati na kachopa na kati na Congo baye na mbongo wana na États-Unis na Canada na Chine na Australie bazotonga pour retenir bona na tobisa bino bakolela oui bien tombomaki bato tombomaki africains, ils étaient des innocents, on a tout fait parce qu'ils étaient des idiots, ils ne comprenaient pas, nous on était plus intelligents qu'eux, et on a manipulé leurs frères, leurs sœurs pour nous aider, des facilitateurs comme Félix Tshilombo. On manipule moi ça suffit avec les miettes que je reçois là, ah c'est bon pour moi, oh l'avion, tu vois, allez, pilote, allez, on y va, on va aller, bon, allez, on va aller, allez, descendez, allez, on y va. Ah, on a que singo. Hey, Fimbo ya kekele bali ko beta déjà. Mutako bomba naka nini. Mutako bomba naka ni ko mona la te. Mutako bomba naka nini. Mutako lukaka ba kiti nyonso ya mokili. Alors bite bo pesa nga kiti yo, ndenge marchand mo buta vandaki. Bo pesa nga ba tapi oyo. Bo pesa nga ba peau de léopard. Bo pesa mpona bangi sa bango. Na intimider bango ke na komi na puissance koleka marchand. Mobutu azalaki na tango o bapelelaki tango ya poisson. Hein Félix? Mobutu asalaki ba wana na tango ya poisson. Soki Mobutu alobaki azala na lelo azongela ko osala seloko wana te. Akoko longa ngote poto comme na tango ya verso. Ere ya vérité, ere ya nzambe. Wana saki ere eliminati ba primakura ba nini nde wana sikoyo Tshilombo apprend ce que je te dis là. Sikoyo eza ere ya verso, ere ya vérité, ere ya nzambe. Ya. Ba mama ba tatara kanti ba mingi boyoka kaka na lobaka, ba mingi ba yebite to lobaka ya solo. Wele misi. Merci. Voilà bandeko bana somme ko le Congo toyaka koloba po ete tokebisa mpe bandeko mosusu oyo baza kati ya bobungi oyo baza koyeba te nini eza koyela biso. Et alors, bandeko bana somme ko le Congo ya solo ke tosi bino ke rendez-vous ezalaki lelo na kati na assemblée de voleurs. L'assemblée des voleurs oyo basina ndako ya ba voleurs balobaki lelo bapona un grand voleur, un grand bandit, un chef de voleurs. Alors, parmi les chefs de voleurs, il fallait pas pour Ezalaki Vital Kamere, les grands Moyibi, Ezalaki présent, Ezalaki Nani, le féticheur voleur, Mosso, Kudiankwanga, Azawana, Nani Susubati, Obako Bengaka, Nani, donc Ougandais, Burundi, Bati Lukwebo, Azaraki wana, Azawana pe, Bangonyoso, Meyibi na Meyibi. Alors, Balobike, Baluka, le meilleur de tous ces voleurs-là, a représenté ma voleur pour y nazali meilleur voleur. Na ebite ndenge toujours le résultat, Baponi Moyibi Nini, Oya Makasi Koleka, Meyibi, wana nyoso ke, Yende Azala représentant, Meyibi nyoso, na kati na parlement. Alors, voilà la situation qui se passe là. Batata wana, il ne faut pas espérer que, oui, oh wana siko mbaro, ndenge bazui wana nda kozala bien. Ah, ndenge bazui wana, ce sont tous des voleurs. Ce sont des criminels. Donc, mon côté, malamu parmi bato wana bazazati. Nakata parlement malamu azate. Nakata institution nyonso malamu azate. Babango nyonso pourri. Donc, entre bango na bango, bazako lukaka nanto tia malamu, nanto tia ko yiba malamu koleka, arevese bisote. Donc, situation zali que na Congo ke nani oyo ako yiba malamu, poete arevese te, et bato ba yeba te ke ndeko wana azako yiba, poete, Tshilombo asambwate. L'objectif ya Tshilombo yango wana nani oto koko tali boso po tayiba ay to yibaka meto sambwa na koyiba na bisote po koyiba na Congo comme nango légal. Moto moka ko pekisa bango azate po ete ezali tango na bango esenge na bango ba yiba. Alors moto moko te oya kolobaka te o wana te wana za ko mekate na mboka wana.
bande ko espérer na moté pour être à la tête déjà pourri bango nyonso nzoto mobimba eza pourri. Alors voilà la situation que nous traversons aujourd'hui na carte de Congo. Bato wana nyonso mokote ya malonga na carte na bango toko espérer que lobby akoko redresser pays le Congo ezali ya pasi na mawa. Tolobaka bikolo nyonso toyisa bino baimage oyo moko na bino ayebaka nini tolobaka oyokaka malamu oyokaka te bandeko eteleka yo moko qui sont nés pour être célibataires. Sorry oyo wana esengelaki nango sikoyo te ezali image oyo tonga totiela bino te. Alors tokotiela bino e image ya mwana na biso oyo aza kopesa biso message esengeli tocha yango. À venir en forme à détruire les toits libres n'a pas sa construire. Il a fait toujours mon lingue na patrouille. Fait par le bandeni à Zandi à couille. Ma pierre va comment vivre à la job à couille. Pourquoi ça m'ouvre quand tu as chômage et mati. Dans le métro de la chose, même pas fatigué. Le monde tu peux encore baka pour trahir. En matière de mouvement, et moi qui va dire à la est. Le monde tu as la canne de ma pote, la est poste, et moi comme tu es capé à Congolais, Misuka. Au monde est canne à vite à Kamine, le baba Jamila, c'est ma bavouane. Nous va t'afficher ta Congo, pas pour ma couvrier. Congolais, quel est ma? Pour le Moukano, ce qu'elle est mutuée, non la cause de la Moukano. Mais c'est combien des années, ma fille est Kangi, moi de l'homme, pourquoi ils sont aussi bien, j'en aussi. Mais quel est le parlement, j'en la conduit, pendant que la qu'on a vu sur la commission d'abri. Voilà, bandeko bazali sans abri bazali na nyonso bazali ko souffrir baza kona libanda et dans l'entretemps voilà la carte na parlement balobi ke ba pona les grands moyibi oyo akozala meilleur parmi ba moyibi nyonso pote ba défendre Félix Tshilombo moyibi na ye eye banate oyo azali ko yiba mutuna ko couvrir ye malamu. Voilà la situation que nous traversons aujourd'hui la carte na Congo mais ba ko bossa la carte Fimbo est déjà complète, Fimbo est kekele et à kobeta et l'air est grave. Na ozo les gars surtout la carte na mukili. Tous ces traites qui trahissent le Congo, bah ko kanisa ke Congo et kotika la kaka ndenge wana men. Nebisi bino bolinga balinga te et ko coûter les bango cher et ba ko futa yango. Alors bandeko bonisa bandeko ba jeune nyonso ba tele ba yeba ke oui le parlement des voleurs oyo ba sangani pote ba choisir meilleur voleur et zali ko le karakati ba bele ko Congo togo ba lobby nani moyibi ya bien oya solo abimi poteto bon, va couvrir Félix Antoine Tshilombo na ndenge esengeli va couvrir ye. Et bon yo tata, et bon yo maman, qu'est-ce qui fait la carte mabele Congo? Pour te mabele wana ezali ya yo, ezali ya Tshilombo ye mon côté, ezali ya parlementaire wana bango mon côté, mais ezali ya yo pe moi na somme Congo. Yo moko ozo penser quoi na nyonso oyo ba ko préparer kabaku pour la ko yiba mabele Congo. Ya solo te mboka ezala carte na mobulu. En ce moment, je vous dis, Mboka est dans mon boulot à Kosakanate, Mokili Mobimba est dans mon boulot à Kosakanate. Alors, Yondeko Oza Kolobanini par rapport à mon boulot au Isa Koleka, Nakatina Mokili. Pour que mon boulot est côté partout. Il faut se réveiller. Vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Polo. Tu aimes ça. Polo. Souris et ferme ta gueule. Polo. Tu aimes ça. Polo. Vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Il faut se réveiller. Vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Voilà, vous êtes des moutons. Vous allez ma même, vous allez ma taba, vous allez ma bololé, vous allez ma zoba. Et oui, voilà, mon kilné est au tambola avec des bololés partout na katena mon kili. Et voilà, groupe au bâtiment, bah ça dominer parce que bah monsieur bah bololé. Mais quelque part, bah mon temple va venir comme bima, va venir comme le mois la carte coquille abattoir, mais toi comme on a quelqu'un a vu sur la carte de Congo, bah mon temps, bah tika toujours la chaîne des abattoirs pour être bah
boma bango batia bango na kati na banzungu na pai na biso na Congo moto moko ako comprendre teke mobulu ezoko kota na kati na mboka ebo bango batoyo bako kreaka mobulu pona ko yiba mabele ko Congo nani ako lobela bango moto ko bisa bango azate bolanda ndenge nini bako yiba kana kati na ko Congo allez tokei moyibi na moyibi. La mission de contrôle initiée par le directeur général de la RSP il y a quelques mois en arrière continue à produire les fruits. Voici un cas flagrant lié au phénomène prête-nom dans le domaine de la sous-traitance détecté par les officiers des polices judiciaires de ces établissements publics au sein des sociétés principales Métalcol, Frontier, Boss Mining et Comité du groupe ERG dont M. Pavel Karcheveski est le représentant à cette séance d'audition sur procès-verbal. En effet, la multinationale Eurasian Resources Group s'est malicieusement arrangée pour créer des sociétés sous-traitantes 9 ici dans lesquelles les Congolais ont été placés avec des parts sociales fictives en les faisant passer par la suite pour des associés majoritaires ouvrir leur indescriptible mafia qui vise à expédier les richesses vers l'étranger au détriment de l'économie congolaise à travers un circuit financier non élucidé. Mais il ne dénonçait pas. À en croire les chiffres d'affaires révélés séance tenante, comparé à ce qui était réservé aux associés figurants, on peut tomber soit à la renverse, soit être plongé dans une profonde désolation. Mais la loi ne fait jamais. Il s'agit de montants extraordinairement colossaux qui échappent au pays dans différents marchés juteux d'exécution et de services, évalués à hauteur de 535 369 909 dollars américains, dont voici la répartition par société. Sur Tech Trading, type de marché, fourniture des réactifs pour un chiffre d'affaires de 227 111 448 dollars américains. Etalon SA, fourniture des réactifs, chiffre d'affaires 97 638 695 dollars américains. Roche Solide SAS, fourniture de réactifs, chiffre d'affaires 81 630 906 dollars américains. Standard Fiable SAS, type de marché, fourniture de la chaux et du calcaire à hauteur de 52 422 600 dollars américains. Pour ne citer que cela, on peut l'entendre ici et ça fait froid aux deux. Voilà, Bandeko, ça fait mal. Alors, quand on dénonce des choses pareilles, et bien la carte la biso baza ko penser que bateau ba ko yibaka mbongo na ba poche na bango. Ba ko yibaka mbongo na poche à gauche. Bakotsa na poche à droite. Tope ba yibi mbongo ya mwasi na kati na ndako et boza concerné té. Beaucoup parmi nous baza ko mona non mbongo baza ko ba te ba chiffre wana ke mbongo zo comme ça bien aux ba pauvre cet argent là. Oh tu le avec ses amis s'arrange pour te ba pauvre ba détruire nation. Nicolas ba chiffre bozo ko si c'était que té et ça ba chiffre ba yiba mbongo ya Congo. Donc, Félix Chilombo, à Luka, il n'y a pas de chèque. Bango, ça repérera bango à gauche, à droite, pour te basala tout. Baba na kosala musala wana ko azaki d'expérience mingi ngento ko bimisa mbongo à l'état. Yo ko sala ndenge donc yo bono fournir bo tala musu baza wana chiffre d'affaires ba millions yo a fournir calcaire et ba chlore ba nini ba o ba sokola ka mai mais la régie de zone pays obimba mai a potable za la kate ba ko sala ba forage et ça soni na mawa bande ko ngai to ko kende wapi na situation pareille. Ok, la finance, qu'on a coûté, n'en parlons pas. La finance, qu'on est encore plus grave pour la commune qui a solo moto, à la tête de la finance du Kolaka Zadi. Pour te amayer les mines de la finance, à yélu ma caméra, il y a un bon collègue Chilombo, et à relier même na poche à Chilombo, sans que Chilombo y ait Nicolas Kazadi, c'était un grand voleur. Donc voilà ce qui se passe au Congo et ça passe. Le Premier ministre ou la Première ministre, comme on dit actuellement, doit-elle reconduire les anciens ministres? Beaucoup, en tout cas, disent nous. Et parmi vraiment les ministres qu'on aimerait plus revoir, on cite le nom de Kazadi. Je ne sais pas pourquoi, mais je viens de d'écrire un article qui me donne une piste de réponse par rapport à cela.
RDC, multimillionnaire, sans affaires connues du grand public, Nicolas Kazadi baigne dans une opulence insolite en 2 ans de présence aux finances, société civile. L'article est signé Gauthier C. Le ministre Nicolas Kazadi est un ancien fonctionnaire international ayant travaillé au PNUD et certains organismes de Bretton Woods, raconte un membre de la société civile qui s'est confié à Nettic Newsnet sous le sceau de l'anonymat. Multimillionnaires en dollars américains, les super ministres des Finances, l'Argentine nationale fait parler de lui pour un enrichissement exponentiel en rien de temps. Le peuple observe et assiste impuissamment au pillage systématique de ses propres ressources, déclare ce membre de la société civile. L'heure est donc à la prédation à ciel ouvert par les nouveaux maîtres. Avant de renchérir dans ces termes, ces fonctionnaires a mené une vie modeste jusqu'à son avènement à la tête du ministère des Finances et aujourd'hui, un multimillionnaire qui sent le fric, qui crache le fric. Ah. Voilà, mes chers amis, toi comme on a invité la bus Moko, tout le monde est dans la chaîne, aïe, la Congo, gens dédiés, Bachimbe, qui dit ceci, Veka sera victorieux, que feriez-vous? Point d'interrogation. Mais messieurs, que ferions-nous? On n'a rien à faire, partage du gâteau, c'est entre les voleurs, on doit faire quoi? On est là, on observe. Comme c'est votre nation, comme vous êtes en tout, allez-y, continuez. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui ne sait pas que Vital Kamerhe c'était un grand Moïbi? À Master Chilombo, ils ont commencé à voler ensemble. Leur objectif est de détruire le Congo. Qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? Vous pensez qu'on ne peut attendre quelque chose tant que Félix est là au pouvoir? On n'attend rien de lui. On sait que ce sont les entre amis, ce sont l'association des voleurs, on les laisse voler. Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a rien à faire, on n'a pas la force, on n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On a des gens qui sont des idiots, des naïfs, des gens qui ne comprennent rien. On doit faire quoi, messieurs? Vous pensez qu'on doit faire quoi? On n'a rien à faire. C'est entre vous, arrangez-vous. Sur ce qui est le meilleur voleur. On sait que parmi les plus grands meilleurs voleurs, c'est Vital Kamerhe, non? Ce n'est pas pour rien qu'on a mis les titres là, qui est le meilleur de voleurs. Vous avez fait un bon choix de dire que oui, le meilleur de voleurs, c'est Vital Kamerhe. Les grands voleurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore, monsieur? Voilà, comment la réponse est là, monsieur. En tout cas, voilà, on a compris que c'est lui le grand voleur. On cherchait qui doit être le meilleur de tous ces voleurs. On a choisi, si on choisit Vital Kamerhe, c'est tout à fait normal. Et Félix a raison de choisir son ami. C'est le partage des gâteaux, non? Vital Kamerhe nous a dit quoi? Que non, on s'est arrangé depuis Kenya, que Félix va être Premier ministre après 5 ans, je serai président. Ce n'est plus le président du pays. Vital Kamerhe n'est plus le président du pays, maintenant c'est au Parlement, le président du Parlement. Bah, s'arrangea qui papa Ndekorangaï, bah, ces gens dédiés. Ils se sont arrangés, c'est qu'aux frères Mamsous, Vital Kamerhe, ils se sont arrangés, mandat Oyo, 5 ans, c'est pour Félix Antoine Tshilombo président, et lui, il va être premier ministre. Et après, Félix aussi, lui, Vital Kamerhe, il sera président, et Félix aussi deviendra premier ministre. Mais où en sommes-nous? Donc, Vital et Félix a deux non? Hein, monsieur Bachir, le Souvenade? Hein? Félix vous a dribblé. Un voleur volé. Donc, en fait, si je comprends bien, Félix a dribblé, donc Félix a volé Vital Kamerhe. Donc, Vital Kamerhe est un petit voleur. Hein? Jean dédié. Vital Kamerhe est un petit voleur. Comment Félix a volé en premier tour et maintenant il continue. Oh là 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 là, c'est triste. Le grand-père là, c'est lui, hein? Qu'il vole, et on verra bien où il ira avec ce billet-là. Hein? Monsieur, on a bien compris. On les laisse voler, qu'ils volent, et après, on va leur poser la question, vous avez volé des milliards? Ah bon, des milliards en quoi? En dollars, ok. Où vous iriez avec ça? On va se poser des questions, on a trop dans la maison. Vital Kamerhe, je pense que dans les maisons, des bureaux comme ça, je pense que lui, c'est plein de billets, de dollars. Il en a beaucoup de millions.
qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Posez-nous des questions et après. Il a beaucoup de billets de dollars chez lui à la maison. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Il sera obligé d'aller remettre ça chez les Blancs. Oh non, je vais déposer ça dans le paradis fiscal quelque part. Oh, paradis fiscal, on a plusieurs. Hein. On va déposer ça quelque part comme ça. Ils vont garder ça pour nous. Et Moussalampunda. Mobutu Azalaki Nango. Bokassa avait sa plaie. Akeba Kedala Lowapi nulle part. Moussalampunda, comme on dit. À peine perdu. Vous avez compris? Mato de la Baker, la bino, mato de la like, la bino, ya solo bandeko en somme Congo Baker, la bino, s'il vous plaît, et ça aura plaisir parce que tout ça qui est fort pointé, tout ça mon salon Baker, wana, et ça aura plaisir, la like, la bino, ça aura plaisir. Et puis, bah, recherche tout ça là, et on a mérité Yango. Voilà, bandeko en somme Congo, mato de ba follow le nabino, Baker, nabino, vraiment, équipe Sakabiso Penza. Tout le monde a appelé à ce moment-là pour accepter. Moussala Oto, Kosala Poete, Moko na Biso a bénéficié na Yango. Alors, tout le monde peut-être comment les pays, comment pays ils allaient diriger. Les pays dirigés par qui? Ça c'est la grande question qu'on se pose. Pays ils allaient diriger la Nani. Et la Nani va faire presque bien qu'on a payé. Et payer on a marché négatif. Et vous allez fier parce que dans l'histoire, il y a un jour, quand les gens vont écrire l'histoire, que un moment, on a vu un homme passer au pouvoir, un homme qu'il fallait au nom de Félix Antoine Tshilombo, qui était accompagné de Vital Kamerhe. Oh, ces gens dans l'histoire. Mais si dans l'histoire, que vos enfants à vous arrivent à lire quelque part que il était une fois un grand voleur au Congo au nom de Vital Kamerhe. Dites-moi, vos enfants, vous allez interpréter ça comment? Il était une fois un grand voleur. Ton papa, qui t'a menti, que tu vois qu'on a beaucoup d'argent, on dit que non. Tout ce que vous avez là, c'est votre papa a volé quelque part. C'est quelle humiliation! Savoir que oui, l'argent que mon père possède, il a volé quelque part. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur. Parce que c'est compris tout le monde qu'est-ce qu'un grand voleur. Voilà, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'honneur. Hein, papa? Voilà, maintenant, comment on somme le Congo, tout tambola poète, tout sabino, solo, nyonso, ezako le canard, belé, le Congo, ezali de chacun de nous, oyo, akoki, ko, luka, toeba, wapi, Congo, ezako kende, wapi. Allez, allons-y. Protection. Mboka chino yo komona étranger kota na eloko oyo boye. Mboka ya biso Congo. Bato bakoma kokota na biloko bango balingi. Pe na ntango bango balingi. Pe kozwa oyo bango balingi pe babini bakee na yango. Ondire Congo ekomi esika ya moto nyonso. Na mboka ya chine yo étranger kokota na eloko ya boye. Oyo timo oyo nyonso yo olingi pokee na yango. Tokoma na kolanda. Na mboka ya chine yo Congolais bamona yo na manduki boye na territoire ya bachinois. Makamba kusama bena Congo. La grande barrière frontière d'aboli ngoma na Gisenyi, ça veut dire RDC na Rwanda. Mutuka ya rusu oyo boza komona. Ekenda na boza sale na Rwanda lokola tozaka na la guerre na bango te. Lokola M23 zaka de kwa Rwanda te. Lokola M23 zaka ya Rwanda te. Bazoka na bango sable bakotisa na ngoma ndenge sengeli. Problème bazaka na basi moko batala likolo. Ndenge moko na mituka oyo utaka Rwanda. Eko kota na Congo biso na Rwanda polele biso ba Congolais to bénéficie kana le côté utaka na Rwanda mbeba Rwanda nde bazoko kuruti pai na biso Congo biso ba ko la biso be ba poison nde kokota na kati ya Congo pona koboma ba Congolais yango ba koloba extermination ya ba peuple congolais na bandenge ebele tokoba na kolanda konti koboma peuple congolais loko échanger te ba kokoba be extermination koboma Congolais à gogo. Alors, on a plus de 25% du peuple congolais a déjà exterminé. Il y a la distanciation musique.
Comment on a gommé Coco Badi Coco, extériorisation et peuple congolais Coco Ba. Peuple congolais n'a pas bien aimé Coco Ba Kouboumé de quoi bailler à voilà, bandeko bana somme kolo Congo. Toza koteya, toza kolobaka, bandeko mususu, bako zango na légèreté, dikamote, toko continuer karandenge wana, bino omona kondire maseki, et biso tako continuer, pour la kolobela bino, to lamuka, oya lamuki malama, boye ko lamuka parle bien, bako lamuka na bino un peu bolubis, biso me to na besoin nango, te dikamote, bo continuer kola la pongi, toko tala, résultat nango na suka, et kozala ndenge nini, nani ako gagner, nani ako perdre, pour être bozala qui alerté, et que moto moko asala quelque chose azate. Alors, bandeko bana somme kolo Congo, tango ikoki, ok, moko na biso atelema, pour être mapele wana esengeli na biso tobundela yango soki bakomona to babolole bakobomaka biso bakoposonaka biso eke moto na moto oyo aza koluka sala quelque chose aza na ye te moto nyonso mawa il y a pas de problème continue kaka kolela kaka se victimiser e tokotala nani akokela bino mawa nani akoya kosauve bino mokandi ke le bozolelaka mawa baange bakokita baange baye nani azotungisaka bana mawa boye te esengeli na bino botelema po ete tozala nyonso oyo nzambe apesa biso nyonso kobanda na cerveau kobanda na maboko makolo miso nyonso lokola bamosusu mpo na nini bato mosusu bazonyokola biso tozanga mayele e ce qui est bizarre mes frères mes sœurs ya komona kia solo bato baza kofacilite bato na banyokola bacongolais bo baza kofacilite bato na badétruire exterminer bacongolais eza bacongolais. Et ça va balancer le Congo. Bango de baza la tête. Pour aller pour les miettes. Bazo somme vraiment la miette. Pour banana parlement, assemblée de voleurs. L'assemblée de voleurs, kuna kutu bango. Bolingi bozo wapi, kuna monia bango, bon bango. Bossala bango ni, bocha bango poison. Oui, nous sommes d'accord. Prenez-les. Et moi, il y en a combien? Moi, bah, pèse combien? Combien enveloppe à combien va payer pour nous dire oh 5 000 non pas que ça 10 000 pour toi bomi ba 5 000 na kati ya nord Kivu pas bon na bango biso 5 000 la biso tala makambo ezo le kana kati na bele Congo oh sika ba ndeko wana pona bango ba mona mbongo mais sika ba kene pe na mbongo mo ezate ba tonga bandako ba tonga nyonso ba ko nzambe na ngai tokotala na sekaka na baka pote bino bansumi kolo Congo bino bo baza ko distraire bino na kati na bandako na nzambe na kati na ba parti politique na ba biloko mibale misato te religion politique na kati na religion et na kati na politique nde sika bazwa biso babolole bazoba pona nini pote mondele lera yaki eleki biso ko banga ne va pécher mon bar le sumo il ne fait pas ça le sumo même on a mondé la bête mondé le monde na nzambe sur la bête na gauche pesa na droite kosimba été tika ya beta o kaka tika ya beta yo tika ya zwanyo so pona ça mona na nzambe te omo tibolole wana mingi na kati na biso ata boyebi siebi ndeko ba onyo so bakoma na mikanda wana lokuta avec un moto alingo sumikisa ngai te ngana za nga moto ya bobo ya ba problème te tika ngai bazwa na bango bayiba na bango basala nyonso na bango mais ye wana mwana zobela te mwana zobela bo pasi biso wa typhoïde oyebi te typhoïde wana zolela pasi ozolela ti pauvreté yango wana pona nini ozolela typhoïde po maya malongo eza te nene sel ke maya malongo ezala te politique non c'est que maya malonga ezala te na kati ekolo konto keleka na mai au monde entier oziela mai potable euta na Congo mai ya malamu eza na bassin ya Congo ekotika la monde entier na Congo mais na Congo bozali mai ya komela Congo ezosenga ezo mai importé mais mondela yebi ke oyo bazongela bino importé eza mai ya lokuta mai mso eza empoisonné oyo bino ya solo esengo za tete bona mai te basali semblant pour voler l'argent non tout ça va forage tere bino l'image tout ça va forage comme ça va courir ba koyeba teke tozana mai potable est-ce que Congo Kinshasa esika mai potable mai ya solo ya mokili nzambe asala eza wana eske bokotumulaka mai ya mabulu
mai tondi Congo mai oyo boko utiliser na modèle tout o mindele bazo kolela biso na mai ya boye ah ne ba peuple fo amela ka mai peza ya bien po na ba poto ba metsa biso ba mai ya ba oyo trafiquer ba mai moko ba tie ba kisi ebele po ko po peto mais ya biso senga no ba kisi ebele te po to za ba source to na ba mai moko ya na mungu ate loko moko te mais partout mi tu ya ko pola mito apostle na tango ma verset biblique kuna yeza na bakinini yeza mataki na montagne na bakinini na peuple ya Philippines et na bakimoye apisa mo mapa apisa mo mitate aisa mo vana na montagne na ko ya wana avec mo nengwa biso beto c'est la kaka tout c'est la ko kitela biso awana Congo non to lukate to vana kaka to zela papa passer continue ma solo na yo alors to bisibino bofa yoki yebisa ndeko oboyino komisa ndeko matani yo makila ndeko nono maboko na ngate na maboko na yo okangi masolo oyo boy komisa ndeko na makila na ndeko na yo na maboko na ngate na maboko na yo papa na maboko na yo mama alors toke wap toke na kati na Nord Kivu na kati na Nord Kivu c'est vrai les Tutsis les Occidentaux ont tout fait baboba biso nzala batika biso nzala eloko kolia ezate to kono ba poto zelaka yezo ayela biso biloko kolia to zelaka Israël Israël ayela biso biloko kolia tolia ndenge wana ta yangona bal voilà ban ba koma na nzala bana ba kufa na nzala ban ba tawu na malnutrition ikolo ya yo nanga pote me tuna biso eloko ezate kibolole sans information et voilà bananga bango chilombo ba comprendre que peuple wana na nzala peuple wana zolo ba jeune wana bana mitelo côté to boma bango éducation to bo privé bango nyonso et lettre auquel ko zwa bango ba kondima et voilà nanga est parti là-bas pour recruter ba jeune plus de 8000 jeunes oyo nanga a recruté na Katia Nord Kivu jeunesse congolaise na nzala bana choite balbi ko ba promettre bango bano futa bango chaque mois $100 $200 $300 par jeune nana kotikala nani akotikala nani akokende balbi non biso nyonso na kati tolanda wapi tolanda nanga abo bana nanga pona nini parce que nzala Félix Amboma bango 5 ans ye asale loko moko takolia bana balete nzala leki babitete mamso ndenge nanga pese Félix pouvoir nanga ngo ye wala muta pese Félix pouvoir na kanisi yene mutala solution na bisa kolia babene ko landa nanga voilà plus de 8000 jeunes oui l'OTAN et Ukraine recrutent en RDC Congo beaucoup moins la bande la bino ndenge ba ko sopana beaucoup na balbi ke ba ko promettre ba ko $3000 na chaque jeune oyo ko kende beaucoup moins na ndenge ba ko sopana na ko répéter ka yango je répète tout le temps cette histoire oui autant à recruter la carte de Mabele Congo et voilà ba cher Kano va préparer qu'il faut ba jeune la carte de Congo Kinshasa et la carte de Congo sur Afrique il faut qu'il ne servir comme cher à Kano pour autant Amérique paye beaucoup d'argent 61 milliards de dollars planche à billets, tchaka, 60 milliards. Nous sommes là, tout que nous sommes africains, pour et un plan extermination et ma bantou. Il faut utiliser les bantous comme Alingaka Mbongo pour faire circuler Mbongo et voilà, Bakolanda Mbongo. Et les Bakolanda Mbongo, les Balobeta Kakuna, Balobomaka Nekabango,
bakosilisa bango eza plan que oui Poutine asilisa bango asisela biso bango. Est-ce que vous avez compris? Donc l'objectif est que Poutine a exterminé Bantou, mais en passant par OTAN. Donc quand on expose ba gène bino ba dekona bino et ba sasa bango ba bomba bango pour Poutine pas pardonner bango te. Ba keno ko sani kona. Ba tiki ba mboka bango za ba guerre ba bunda kate. Ba keno bundela so ba bundela OTAN. Alors ba ko popola bango Bako Sokola Bango, Bako Silsa Bango, et voilà le plan de l'extermination. Ça, c'est le plan de l'extermination des Bantous. Les Occidentaux vont mettre en pratique en vous achetant moyennant l'argent, de faux billets de dollars. 61 milliards de dollars, ce sont des faux billets de dollars et ça va circuler en Afrique Mobimba. Ils vont vous acheter comme des chiens. Allez vous amener la Katina Batoire ou en Ukraine. Okinga imalamu passé na ndeko na bobeta ngolo kola li solo et le kaka bouche oreille ke baba kosa yote bazo ko recruter ba ke le Canada ba bourse d'études ba nini okoye bate ozal na chemin no retour parce que comme non ezaki bourse d'études no to passer nanu le Canada na Ukraine o sala nini yo zana mbongo o matela via ngob de Ukraine pozo na mboka na yo ndeko sauver vie ya bandeko na yo s'il vous plaît ngana ko lobango na le bien pilopé moko na kati na biso akede na pote a sauver vie ya bandeko oyo nyonso bazali na kati na bobungi baza koyeba te que le danger est là. Voilà bandeko na kanisi to kana ndeko na kanisa lingo loba allo ndeko tozali en direct on va intervenir. Allô? Oui, bon, là, la pays, parce que là, aussi, na bana oyo s'inscrit pour na simayananga. Oui. Ezaka bango te, ezaka na ba oyo bakataka na pour avoir l'information, on va katsa na na Londres, on va katsa ba Londres. Batrope oyo bakenga kuna bakatsaka. Na Rwanda, demander l'asile. De demander l'asile. Oui. Voilà. Tu es bien mot. Oui. Et Bani, tu es bien RDC. Oui. Bazali Pelé. Voilà. Aussi là. Ingeta Matondo. Voilà le commandant de Congo. Comment c'est ça la situation autant que passé et nous sommes et c'est le plan au occidentaux basali pour être basili sabiso. Et ça na katia plan na bango basili sabiso pour être baïbi que déjà que biso tala biso bazoba, zoba. Te lukaga information te lukaga poto le salé libumu, poto mbeli sali bumu. Te lukaga to mel alcool to langwa. Mais que Lucas François, le horizon de Kawana, on va se présenter Bisso, on va se le bac à RFI, on va se le bac à Nil. Qu'est-ce qui se cache là dans l'information de la RFI? Congola localité, aïe bakate, pour Nanini, RFI Zawana, pour Nanini, Canal Plus Zawana, pour Nanini, BBC Zawana, pour Nanini, CN Zawana, bah éviter. Et bah, plus d'informations, là, moi, RFI, voilà, il y a RFI. Ah bon? Il y a RFI. RFI. Nous avons un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème que l'information est. Comme Tikaka Bamou na Maboko ya Banguna. Pour manque d'information. Bako distraire bango na RFI, bako distraire bango na BBC, ba chaîne wana nyonso et ya na kati na Afrika, na kati na Kachopa pour être distraire biso. Et africain heureusement ba ndeko na biso West Afrique ba comprena. Donc on ko binga na bango. Allez, RFI dégage. Allez, BBC dégage. Allez, di aboke na Congo mboka bazoba. Allez en Afrique centrale là-bas. Chez les bourrus les idiots. Allez. Le faire dormir là-bas. Eh oui, c'est bien. Bah, on va dire que la base militaire. Et ton nzinga na mboka na biso. Le biso moto base militaire américain, na ba français na ba nani. Aibi neti ni ko banini. Base militaire ngo nini yo? Eza nini ba ko sala nini yo? Ba militaire ba vandi na base ba yebite.
Pourquoi ils sont là? Non, non, non. Pour vous sécuriser. Pour vous sécuriser. C'est bien que tout base militaire américaine, français. Information exacte. Comment l'information est à travers. Et il y a un passage biblique. Sur le PC que Matthieu, oui, Matthieu Zanani, Matthieu Kendaki Boy, Amataki Montagne, Akedaki Paul, Akedako Lukobambisi, Wana, après ce verset. Non, dans un verset, boye, Kakendaki, oui, débat Wana, Yamalam. Oh, les cas, Baye bien moututé, vrai ou faux, les cas, siècle. Il y a seulement le Kouta, Baye bien voté, mais il y a Alingi Wana. Il y a un important, ils ont les bibosso, monte les autres, il y a les obsèques. Ah, ma comme la Bible, il y a la Bible, la Bible, il y a qui parle d'information. Eh, il y a la Bible, sur la Bible, il y a coquille information, il y a wapi. Ok, c'est la Israël, ok, na Israël, au matabatel, escalier, au matana, là, c'est la papa et maman, oh, c'est là, au mata. Voilà, Congo, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour essayer de solution à ma belle Congo, solution à moi, et ça y a pas si à comment nous ça koleka. Toke wapi na Nord Kivu toujours na Walikali, botara mboka bazoba. Et là on est les kala mboka bazoba. Bolanda. Mboka dirigé la Félix. Je vous le dis encore une fois, c'est 23 mars 2024. Pour rappeler la nécessité du renforcement du dispositif sécuritaire dans le territoire public. Car en effet, le Niger est une entité totalement stratégique sur le plan sécuritaire. Il constitue un des 4 provinces de l'Est. Le contrôle de cette entité par l'agresseur à la République et embraserait toute la région. Voilà, je voudrais suggérer à votre autorité, Excellence, que soit suspendu momentanément tout atterrissage sur la piste de Poli dans la brousse de Walikali. Mais également tout atterrissage des hélicoptères dans les différents sites miniers éparpillés dans le territoire. Également, votre attention serait attirée sur l'activité minière abyssinienne. La sécurité de la République en dépend largement. Un pouvoir des avions inconnus qui ont atterri sur une piste privée au territoire de Walikale dans le Nord Kivu, une situation qui inquiète le notable du coin, Prince Kiangi, a rencontré le vendredi le commandant militaire du Nord Kivu pour aborder cette question. Le général-major Peter Chimoani appelle le service de sécurité à se pencher sur la question pour éviter l'infraction de l'ennemi par le territoire de Walikale. Elle était avec Patrick Chaloua. Effectivement, nous venons d'être reçus par l'autorité provinciale, son excellence monsieur le gouverneur militaire en intérim, pour échanger autour d'un ensemble de questions qui nous préoccupent, qui préoccupent la province et qui préoccupent le territoire de Walikale d'une manière particulière. Nous avons commencé par la question sécuritaire. Vous devez avoir suivi dans une déclaration faite il y a un temps sur ma demande propre concernant l'arrêt ou la suspension momentanée des atterrissages sur des pistes privées dans le territoire de Walikale, notamment la piste privée Kokoli dans la brousse, dans le territoire de Walikale. Il y a des mouvements des aéronefs, mais l'État congolais n'a pas tout le contrôle nécessaire de se rassurer qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on prend à partir de d'ici. Mais également, il y a des hélicoptères qui font des mouvements dans la brousse, dans les sites miniers. Et j'ai demandé à l'autorité que l'autorité s'imprègne de cette question et que l'autorité prenne des dispositions utiles. Parce que nous pouvons être tentés d'attendre l'ennemi au niveau de Kachiberi, au niveau de Pinga, au niveau de Hombo, mais on est surpris de voir l'ennemi arriver à Walikale par la voie aérienne. Et donc il faut savoir contrôler la voie aérienne. L'autorité est d'accord avec nous que même des mesures sécuritaires vont devoir être prises pour empêcher que Walikale soit pénétré par l'ennemi, par surprise, et donc les dispositions seront prises par l'autorité. C'est donc avec satisfaction que nous venons d'être reçus par l'autorité provinciale. Et beaucoup d'autres questions viennent d'être traitées avec le gouvernement de province. Voilà. Vraiment, mes chers amis, c'est le seul pays au monde. C'est le seul pays moka au monde où ils ont considéré en 21e siècle qu'ils allaient
considéré comme jungle. Jungle ezali lokola na zamba banyama nyonso eza ko se permettre sala nyonso lingo sala oya leo oya sali boye bomanga ngana bomoto bomana eza na kati ya jungle. On doit vivre na kati de Kongo ezali na jungle. Ya Félix Tshilombo komana Hippolyte constaté parce que azali étranger ayaki wana tuti wande pote akomisa situation comme na ngolelo. Mais Félix depuis aya azolanda pas oyo il y a instruction injonction au union soya Hippolyte Kanambe. Et voilà la situation zoyorake na Congo, tous les contrôles les athées. Avion, Zouaka quand même hélicoptère na yo. N'hésitez pas. Même avant, Zouaka n'importe quel hélicoptère que non, il a tambour na kende. Oyokate, Bambengo na tout le contrôle que non. Nous, vous ouvrez les roues. Non, pas du tout, pas du tout. Oko tambour na yo, type, okiti, ba urokiti, ba ojupe biloko matisi. Allez, à condition que vous en accord avec Monisco. Parce que Monisco, vous devez favoriser tout. Ce que Monisco va responsable, Monisco dit oui, on va autoriser, on va sécuriser, yo, allez, on a autorisé, quitte ça, avion là, yo, soit quantité de nos sols, il y a minéraux à 4 écoles au Congo, qu'est-ce là haut. Alors, Walande, sur le moyen, c'est quand Félix a contrôlé la carte, Nanine, Talaka, déjà, yo, Yakawa, yo, Yakawa, Oladani, Congo, allez, fais ça, on a combien, voilà, fais ça. Parce que pour Nayo, Wana n'est pas à contrôler. Mais le reste, on est connu le Congo. Et puis, ce qui est bizarre, même ces étrangers agresseurs, Bakota na Congo, n'a facilité nyonso. Mais yo Congolais, le code de Kota na Congo, oh bakino, foutambo allez, ouais, 4 mangolais na yo, oh, tu vois, oh, yeno, mamsu, oh, depe Congo, na mbongo yenango, pour tout ça, ça me sale na Congo, pour tout aider les jeunes, pour tout ça, mais bah, nous compliqué yo, mais étrangers, chinois, azawana, à Kenya, quoi ne s'accate pour le Congo, Indien, Pakistanais, Nani, Babonus, Ako Kenya, Vani, 6 mois, une année, 2 ans, Azawana, Asaka, Missana, Rabbi, acheter l'avion, acheter, à 5 000 secours, la police, oui, bon, puis ça va garde, combien 10? Allez, va pêcher l'armée, pêcher la Menduki, pêcher la va contribuer avec les Congolais, va pêcher. Avec aucun gars, il est chinois, il est indien, il est pakistanais, à la brigade, ça va Congolais film. Est-ce que Félix en est single? Il y a comme on il y a un président qui a dit que chinois wana on va compter ta canne de connaître que va respecter ta cahier, va respecter au tête chez le monde. Ces gens-là ne vont pas te respecter, va comme on zoba. Pour que beta bana mboka pour yo Congolais qui est la Chine qui est la bêtise wana qui est la Inde qui est la bêtise wana qui est la Pakistan là que non moi je suis Congolais voilà j'ai l'argent là et général tel viens n'a besoin yo allez yaka allez tiens cadeau montre ngoyo costume ngoyo à partir de l'eau puis ça carte là yo tiens la sécurité au cochon jamais dans le monde sauf chez nous. Alors ba deko to le baka mape mais wana ba benga biso banani ba bololete ba sobate total na face to la vérité ba ko benga biso na banani na bato biso bazo mona biso ke oui mboka ba sobate sur le to le but de nos qualifications mboka zo bobi non ils nous ont insulté ba finga ka biso on est insulté mais si on vous dit la vérité. Pourquoi vous êtes responsable? Pour vous à la tête de ces pays. Vous allez vous faire la morosoni. Vous allez valeur, vous allez respecter bien non. La méthode de comment vous allez non. C'est là qu'on va demander le président voyageur au monde. La bête qui Google, le président voyageur. Tu l'as Congolais exagère aussi. Ah, président voyageur, tu l'as. Moi aussi, je vais essayer. Le président voyageur, Google, tac, photo à Tshilombo Bimi. Voilà, c'est grave. Le président voyageur, photo à Tshilombo Bimi. Donc, Yende a allé à la tête de tous les autres. Moutatambola kolega Tshilombo Zate. Est-ce qu'on a ezali honnête ou déshonnête ou bien irresponsabilité ou te qualifier en ligne?
bâti aux qualifications, na Google, le président voyageur. Vous voyagez pour chercher quoi à l'extérieur. Et si vous avez des milliers en regardant les pays des autres, ils ont construit, ils ont bâti, ils ont ma route, ils ont ma règle, ils ont ma ligne, tout ça. Ils ont dérangé que chez toi, il n'y a pas de règles, il n'y a rien. Si vous avez la taille, papa. Et vous la taille, on a nous autres chilombo. Qu'est-ce que vous avez dans la et là, tout le monde est sopisa yo de banamai balobaka. Ozo sopaboul. Pour ba respecter le nini. Ba ko munu ka yo wana grodo ba ba tayi zo ba ta munu rambo na yo ko mumba foi. Ba ko finga yo na binu ko ba mboka na ba unyo so anglais na ba ko finga yo. Pour te na mboka no mo ba bi mboka na so ke na midi na 16 na au comme na 12 na 14 ans passeport ya Congo. Au Tinaka Moro na Katina Bango, viens, allez, tiens, allez, va chercher photo, allez, Kende, oh, yépe na pourquoi? Oui, chef, j'arrive, oui, j'ai vu les chefs, oui, Azawa Muto, oui, oui, la passe pas Azawa, oh, le master Nangate, India, Yakeka lobby, ah, après c'est qu'à moi, $500 au point yo chef, ah oui, ça c'est pour moi, tiens, allez, quel on peut ça monter là, les gars sont passés bon. Depuis quand dans le monde qu'on peut vivre des choses pareilles? Depuis quand, monde nini, si vous avez un mboko, pose un passeport à Keboye, pose une carte d'identité boye, pour la ligne là où vous êtes aujourd'hui, aux responsables du pays, mais facilitez moko avec des étrangers incroyables. Si on va le vélo va qualifier na bateau à Yebi, bateau ne soit au monde dans les bandes. Ah, mes chers amis, ça fait mal. Toi, on vit la situation au Tindeo, mais toujours le vélo va bande comprendre le thème parce que toujours ba jaloux na bango mais tandis que toujours ba la vérité pour te sauver ma belle la biso pour te lobby même yo mo chi le mo ba respecter yo à partir là on ne se toko lo ba lelo ceux qui on ne se toko lo ba za bien te yo pe moto moko a respecter yo azate pour te oyo nyonso oza kosala ata baza kokomisa na monoko bakobetela ko maboko me na cc bakofinga yo po ete na mboka na yo eloko moko ya malonga eza komarche eza te po ete oyo nyonso esengela yo sala oza kosala yango te eza kofingisa kaka yo na entourage na yo oyo nyonso bakanisa ete bango nde bato bakosala mosala moko te baza wana chacun allié à benda bon nyonso epai na ye alors ezali pasi mingi ya komona ngo alors tokei wapi tokei na kati na ba pays aux hommes intègres to komona situation nini eza koleka kuna tokei na kati na Niger to na situation eza koleka na kati na Niger bande ko bebisa biso makamno zo leka kuna ba américain na ba nigérien kuna américaine au Niger. Les États-Unis ont pris la décision officielle de quitter définitivement le Niger après une demande officielle des autorités nigériennes qui avait provoqué la colère des États-Unis en décidant de sanctionner financièrement le Niger à hauteur de 500 millions de dollars. Plus de 1000 soldats américains sont présents dans une base militaire à Agadez, au nord du pays, où les drones américains opèrent dans la région. Au même moment, Washington apprend que l'État voisin du Tchad menace d'expulser les soldats américains dans le pays, illustrant la fin des intérêts occidentaux dans la région du Sahel. Pendant ce temps, la Russie devient le nouveau partenaire stratégique des États du Sahel, particulièrement dans le domaine militaire, comme l'envoi d'instructeurs et d'équipements au Niger, alors que même le Tchad, allié de la France, se rapproche de plus en plus de la Russie. N'oubliez pas d'activer la cloche située à droite d'Info Minute pour recevoir... Voilà, Bandeko, comment est-ce que les autres pays d'Afrique ont senti que oui, il est temps pour la bango baluka moyen nini yakobimisa ba pays na bango na kati na bambouillement oyo occidentaux bateli batunyoso na kati na Africa. Alors, nous sommes dans le Congo, biso de temps toko le bilan qui est aussi à la biso plutôt lukato yeba wapi toko le kolo et surtout l'alerte na biso toko tirer attention na beaucoup parmi vous bozala très attentif na l'alerte nyoso toko pesa. Alors, bolanda alerte musuto le bilan moko na lelo. Le soja, c'est pour les animaux. Je répète, je suis désolé. Le soja, les animaux. Une dernière fois, je répète, tout le soja et tous les dérivés
du soja, c'est pour les animaux. Si vous ne voulez pas avoir des tumeurs et des cancers, évitez-le. Nous sommes ici, on doit parler honnêtement pour la santé, et je ne vais pas prendre de gants pour ça. Je suis désolé. Le soja, c'est un tueur, un des tueurs silencieux qu'on nous vend, comme on vend tout le reste. On tue ce qui nous sommes et on laisse vivre et prospérer ce qui nous tue. Allez comprendre. Eh bien, docteur, ici, chez nous, ici au Togo, il y a maintenant la promotion du soja où on utilise le soja même pour... On va discuter d'un pays particulier. Je ne veux pas. J'ai assez de problèmes comme ça. Moi, je parle de santé. Et je vous le dis. Et je le répète. Le soja, c'est pour les animaux. Et il n'y a personne sur Terre qui cultive le soja et qui ose dire que c'est pour les humains. Voilà, merci. Je pense que c'est bien compris. Le message est passé dans la déconnaissance. Oh, le Seigneur qui n'a bino pour être boyé baké. On te suit comme image, comme alerte et c'est la bino pour partager on va ndeko pour être bateau bazala bitu mo pour exterminer biso na ba plan nyonso. Alors nyonso va kosak biso nyonso eleke biso mingi et ça va poison oyoki ndenge na juri ki bino image wana eke bino nyonso oyoki amuye bisa ndeko tala otokwana okansake e pede biso nzoka te yango desali na source ya malheur na biso oyo nyonso komona awa na kati na kachopa na kati na mapele ya na monde nzoka te biloko mingi bayela biso ezali biloko nde esengeli na tokoli yango te me bakosa biso ke biloko malamu yango te ele bino pote bana baza na santé malamu nzoka te eza biloko oyo ekopelisa tokana nu ndeko mama akobenga allo ndeko no sape pa na yo nous sommes en direct. N'évitez ce que vous allez intervenir. Oui, tu allez en direct, maman. Bande comme ça, koyo kayo. Malobane zanini. Voilà, on se tombe sur la presse parce que tout ça qu'on le comme nous, c'est ça qu'on les caca na kati en Afrique. Voilà, tu bien dans 15 minutes, 10 minutes, tu conseilles ça. Maintenant, de maman. Voilà. Oui, tout ça qu'on le nous, c'est ça qu'on les caca kati na Congo, Bambonso, Naba Vital Kamere, Negenini, association des grands voleurs, c'est les grands voleurs. Voilà, et là on dit ça pour les Kanakati na Kinshasa, Oyo, ngai navanda boye mpo nazazoba te navandi boye te mpo natika me nalobi na bino bamboso wana ngai nayebi bato wana bien bamboso bakamere banani nyonso baza miyibi bandoki ya Congo bato bazoboma Congo bato bazonyokola biso bango wana bozobetela maboko wana banianga bakata ndenge baza wana bolimisa wana banianga bakata bato wana donc eloko moko koleka mpe na nzela na bango biso nde toza boye tozaka bato tose prépare na révolution toza bato ya kosala banégociation te toza bato ya nite bomoni na Grande-Bretagne na Londres bawuti kosinye na Rwanda wana baza na place nini oyo bakoyamba barefugie oyo bakokenda Rwanda bazosala yango mpona place oyo Chilombo apesi bango na est basinye yango bazobanda ngo na juillet bino bozolala kaka boza kaka wana nzambe akosala yesu akosala tufi na bino banyama na yesu na bino tufi na ye paske boza bazoba papa limisaka nano mpo naza na kanda makasi ndenge nazoloba boye naza na kanda lelo journée na ngai ebebi ntango namoni kaka ndenge basinye eloko wana na Londres Kagame ifo bande koyamba barefugie oyo bakotina na Rwanda aza na espace nini oya koyamba barefugie boyebaka ngo bino bacongolais bokoti na musique bozongi na musique bokoti na buzoba bokoti na bonyama boyebaka te occidental oyo bino bobelelaka bakosungaka bino aka mokolo moko te baoccidental baza wana mpona kodétruire bino depuis le 25 février 1985 awa na Berlin eloko balobela yango wana omoi bokozala na état de droit te biso tokosala eloko moko te parce que nyonso nzambe atika epa na biso
boyoka ngai eloko nazoyesa bino nyonso bozoyoka na bayoutube bokoma na bino bamarcha ya youtube bokoma na bino bavandere ya youtube ya koteka basala kosala ya youtube boza maboko ya youtube bokolela mboka ezokende mboka se ekei basinye makambo wana bandimi yango na juillet ezobanda bavio eza deja sur place ezobanda beza komema bato na congo parce que rwanda aza na place eza kotya bato wana wapi barefugie wana eza sous couvert bazozwa nde babandi nde bazomema na congo wana bake koinstale na milembo ye na bamboka nyonso bango bazwaki otilo bapesi bango bino bamilitaire banyama boza bamilitaire te bana bacivile balikili banyama bozoyeba te bokoboma civile wana ya kilombo te bozotikela ye ta akasakana na biso na modele oyo tala moko ya biso modele ekomi nakomi na pasi babateana nakomi na pasi. Maman qui s'en motema solo, je comprends l'émotion yo, c'est tout à fait normal. Tombengana, qui s'en motema. Qui s'en motema maman. Qui s'en motema. Maman, ne vous en faites pour ma belle Zali à Kimbangu. Toza ko sala musala, ko bangate maman. Qui s'en motema. Voilà maman Alélie ya solo kolela maman tomonango e uti pena kati na motema na ye ya komona solo ke mboka ezali kokende mabe e ba de kebele ba komona ngo maseki pona maman azana information comme azana information ezo sala e passé mais ba de kebele bazana information te qui pense etali bango te bako continue ko vivre na bango normal maman za kolela pote mais ça bino les bandes te bino ça nous fait très mal parce que nous sommes informés pas si ya bino ba congolais pas si ya bandeko ba congolais biso comme tu es informé tu dois koyeba ndenge nezo yela bango mabe et ça ça ko lobaka boy ya konka ka mungongo to ko kango to ko lela ya kimobali o maman moni maman ko konta da mwasi mais biso to ko lela ndenge kimobali ndenge ki papa ko lela. Mais bandeko baza comprendre que moto azoloba azisala ye pasi yango na lobaka boye po eza normal te tokenda mbongo wapi bandeko tokokende na mbongo wana wapi mbongo baza kopesa tokokenda ngo wapi soki lelo batuti bakoma kodomine na Rwanda batuti baza bato ya Rwanda te bandeko tolobelaka bino mikolo nyonso les Tutsis sont des parvenants. Ils sont pas des vrais Rwandais. Ba vrais Rwandais baza batwa na ba utu. Ba tuti ba eko ya. Ndenge ba tuti wona eko ya wana ba botile ba lelo mboka. Peta lelo ba tuti ba utu. Ba lo ba ningalaka te ba kima. E yope plan na bango ezali ba côté les biso ba zui ba institution nyonso ba zui l'armée ba zui la police ba zui présidence ba zui nyonso na maboko na bango et fele azo kosa bino ke non to sala bango et boto bunisa batuti lokuta il est avec eux ensemble azana bango ensemble mais malheur à lui akofuta ngo parce qu'aza bantu to batiko Félix va tuti et aza bantu. Comme aza bantu yenda kofuta azali citron pressé ndenge baza s'en servir wa bako bwaka ye et puis ko bwaka ye kwa boma ye pote bako linga te secret basaraki na Chilombo eyebana mais Chilombo a profité pendant ces 5 ans pour la joie qui m'a yele teke abalokela bango avant abozela kantete pendant bango confiance tokotala papa Chilombo ozala bango confiance tokotala tout à cause la jamais na moninga ya bantu tuti akozala jamais moninga ya muntu jamais na lobby ezalo matino ko pitina yo jamais tout akozala ka un jour moninga na yo moninga bana na yo lokota alors ndeko lo sake pa na yo 2 minutes olingo lo banini bandeko baza koyoka yo papa. Losako, les grands sacrificateurs. Losako, papa. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, les autres, ça n'a pas passé. Programme, il y a des gens qui ont parce que la on la France,
ndenge Kagame bayandi na Londres pas premier ministre à Londres. Comme quoi, donc bamigrants oyo bazali kuna na Londres oyo bango bazo réfugié pour rejeter bango na Rwanda. Déjà constitution ezosalama na Rwanda oyo esika bango bakofanda nakanisi na te oyo alandi yango amoni yango bongo motema pena epeli moto nyonso to wana ezali eloko nini bato oyo baye po bafanda na Rwanda te bato oyo bakokota na este po bamkaye este wana nyonso voilà exactement ça. alors soki tobobi oyo tozali contre mokonzi ya mboka comment mokonzi ya mboka okoki kondima engagement ya ndenge wana parce que c'est toi la tête du pays wana nyonso eza bamascarade ya occidentaux ya occident ke baye kofanda na Rwanda te bakokota na Congo bakofanda na moment après bakoti na kati ya este na mobimba après bakoki kokombasa te basoki esona mobekoli ya bango na nsima ya bamindele bazali na nsima mais ye moko Rwanda azobosana te ntango bato oyo bakosestale na kati ya Rwanda bakobanda liboso mpa barwandais bango moko tolela te ndenge mama leli esali mpasi motema lokola biso moko tozokoka te makambo ya kosalama na kati ya Rwanda oyo esalama na kati ya Congo naye esalama te na mokili nzambe alingi ndenge ingeta matondo papa solobeli biso yango tocomprendre yango ya solo tolobaka mikolo nyonso matondo papa odiaki voilà eloko ya mibale na koloba boye poni oyo nyonso esalama na kati ya mboka na biso moyibi ya mbongo détournement ya terrible mais omoni moto aza malin azwaka bamo ça veut dire quoi ntango bato bapose question ke ya mbongo ya 1 million alobi très bien 1 million c'est quoi donc régime nyonso to eleka oloba eloko te komi na régime na ngai bokoma lobela ngai ngai nde nyuma na bino kasi yango na bamikolakisa soki yange sikoyo te ya kiko fo yanke donc mala azwaka bango na konti ke bokoyeba siko bokomona makambo wana kosala bino yango azodetour kongo complètement mais azosalele mbongo wana akokende yango nini pa akokende te mama na ye nde azosoutenir ye azali mama moko aza je m'excuse aza femme diable numéro 1 na kati ya kongo mama wana makolingeta pe mais totala kaka eloko lokotosala ndenge kosukela bon deuxième position kokasalela omoni nde bazodetourne bana nyonso tu bazobika bango partout mpona bakela service militaire ezali mpona koélimine génération oyo kema malobake 4e génération yango moto ekokonkerir bapoliticien nyonso tu na kati ya congo mpe na afrique mobimba yango omoni partout te na basénégal kaka bana oyo ya 3e génération bana ba 35 ans bana yango bango wana mais source ya bana yango ezali congo yango omoni génération bapetela nyonso tu eza technique voilà bapeso babikola soki olembi deja soki ocueillir mais bato oyo bakoconquérir bango eza bapete wana omoni bazokelimine bapete na basystème nyonso tu bazolandaka prophétie ya kimbango osisa bapete wana te ata ekosukela ingeta matondo papa oniaki mpenza oyo likambo oyo nalingaki mpe nasukisa wana bandeko mama aza kolela mama Viviane kolela te bandeko bolela te na ntango bakolelaka mpo boza kocomprendre te boza na affaire na mboka nini soki boyebi ke ya solo boza babe na Congo ya solo esengeli so tosala esengeli so tobunda mais bato bandeko na biso ebele bazali endormi envoûté soki oyebisi ndeko toza na besoin yaka mwa mike mpo ete esunga esala boye oka mosu akimi mosu aboyi ne koloba aboyi ne kocontribue boyaka te tokomona ngo awa mais toana besoin ya mbongo mais bref tokoloba ke ezali volonté ya nzambe ya kimbangu ya nzambe ya mpungu tolelo esengeli tokóma na situation tokóma nango lelo bakomisa bato mosusu motema makasi na likambo pene na ntango yango esengeli esalema bato mosusu satan akomisi bango motema makasi eza maloba ya nzambe elobamaki
Donc mutu ça comme préféré à teka muningane moi na muketo moni akeko za muningane akeko tekai. Donc ça dit que on va politicien congolais bazo sala on va passer congolais bazo ko sala et ça denge wana kozwa bino ko teka bino. Donc pour na mbongo a préféré ndeko na ye muntu ateki na nzala abomia na nzala akufi ateki ete pote yende moto a souhaité nyonso zala ye mususu bazo le côté. Donc voilà cette situation que nous traversons. Et ça m'a ya prophétie. Donc au monde a battu bien le ba ko comprendre ba ko croire ma prophétie pour être nous sur le bon marqué non so ezali ko sala malelo. Ya ko tala ozo ko mixa mo ki tout à Dubaï. Ndenge mixa na droite kuna ke na Toronto kuna pe e ba ko mixa tremblement de terre incroyable. Donc moi mo kili nyonso ya ko ningana. Et le jour de la binoni. Et oui, le pote la ke pesama ki mbango aloba chango to zeraki no bale to lo makamongo banda ba mula ile ki 10 ans passé to ki mbango prometteur ki bato alobi France ko kota na faillite. Et pour mon di bakate bandeko ki mbango aloba chango ke France ko banga na France et après ko frapper États-Unis d'Amérique. Boyoka ngote si on nini. Et nous faisons le kawana pour te battre aussi ma belo à yo Congo. Yo moko Congo ba longo yo mutu. Aliénation mentale, ba commission d'engol ba faiblesse collective. Faiblesse à battre nous sur compte ba moi. To sala nini? E bongo to sala nini? E bongo to. Non. Et c'est biso zo sala nini. Ngai on a zo ko loba na ko sala nini. Na ko bundela te pour na juma kasa ko sala bon. E bongo yo zo sala nini. Les gens qui ont été on sait le communauté, ne quoi, sunga chaîne, contribuer à la chaîne. Et ton commissariat, en monde est belé, si on a pêché 50, si on a pêché 20, si on a pêché, comme on a bon est belé, nous sommes ratés, ou on a des satans, il peut mener à eux. Té, bouillon kanate. Tout tu vas cotiser comme bon, pour te battre la biso pays. Chaque mois, bazana ba mine la biso. Bazana gouvernement na biso, bana nyoso na biso, mais quelque part de toutes qui sont aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, partout, cotise pour la routine dans l'Afrique, dans le Congo. Mais yo mo ba Congolais bazana ba en Australie, la Canada, ce ba biso que non, ba ndeko wana ba côté ba tira mboka la ba na biso kutai ngana ko bekate. Donc Satan côté lui a comme chose que dire. Que te ko pesa ba ngote ba lia na ba ngote. Ngana meka na sala ba lia. Ah bon? Voilà, et bloqué. Nous avons des pièges à Satan. On le bloqué. Pour m'écarter, Tikabango, Banyo Koma, Tikabango va souffrir. Et bon, va obéir na biso. Nous avons été, baby, que nous sommes pas bangoté. Nous sommes pas bangoté. Donc, on a biso. Na la nzala, na sala nini. Ala même na libota, la dire, tete, wana, comme m'écarter. Ya zandenge wana kokota ba jena bino wana te corruption moi na yabo pesa ngam combien par mois futa comme $10,000 $20,000 ata $1 million na koyate pour nazara objectif na ngai oyo nzamba ponanga na sala pote na soba vie ya bandeko tanto makama soja et soba vie ya batete tanto makama mangwele le kaki wana mbomo na bino eza mbongo te. Et les gars qui m'ont bloqué une chaîne à la bonne. Si votre chaîne est allée bloquer, Babylon tout nyonso, ba de reçoit votre chakataka moi $10 wana, comme moi $5 wana. Au moins estimité ba bloquer en go. Pour votre information. Ndeko so ngo ya o chakataka moi jana sunga chaîne atala awa. Et ko boya ba o chaka yo le kate. Ba boy bloqué. Bloqué comme ça ko décourager. Et ko décourager à ko mona que tokache kuna kama mike tokache kuna wewe ko osala ke non ba publicité ba nini non c'est ça bloqué. Mais je suis là, je travaille pour vous, pour l'intérêt ma belle Congo, pour l'intérêt la bisonyoso ne to ko ba ko akanda o ka pa bakati pa ba saliboy pour nani pour te ba boy to ifabino la vérité. Ba boy ba ningi boyo ka vérité RTNC bon la vérité ba BBC ba Canal Plus ba ni tout ça o ba to ko sabino ba ko pour la bio vraie vérité information ya to sabino tant ko lo ba partager kana bandeko chaka ke bo chama like na la ko changa
tu as pas tiré déjà. Et au foot, le côté, pour tout est bloqué. Autant on a besoin que pour sur la chaîne, tout c'est la cabine toujours. Yango. Numéro na biso à compte yango. Oh ya na posa ko sur la chaîne, a posa na te a sur la chaîne na biso. Voilà numéro na biso à compte yango wana. Oh ko sur la chaîne na biso sunga. Mais oh la kati ya chaîne YouTube. Kuna va bloquer nyonso pote ezali ya bango mais oyo ezali compte personnel privé moi va bloquer ezate voilà ba ndeko bana somi ko Congo wana ba ndeko sengeli to tiela bino numéro ba kebele ba yebi ke ba ngo tchakuna moi ba tchakuna ezate pour tout est bloqué pote ba lingi te boye ba la vérité ba yebi ba chaîne nyonso oyo ba la vérité ba yebi ba serera biso te prêt. Voilà, bandeko, le sako matondo, mimi na bino nyonso, bobo le daki, moussou bale bandeti na tango yo, nzamba pambola, moko na kati na bino, toko lembate, Congo za biso, bana mama Congo, on a quoi siré bino, botala bokasi na nzambe, bo sous-estimer nzambe te, on nyonso roleka na kati na Yougoslavie, na Soudan, na nini, te, Congo, papa ma photo, on le bela bino pa ma photo, bako ya, bako kota, bako tonda. Mais combien na bango et cause la passe. Vous savez combien les Tutsis ont perdu leur gens à Katia Congo? Combien va couper à Congo? Ma peut-être chiffreté. Guerre hybride. Guerre hybride. Oh, les carnamons. Et l'équipe même, 3e guerre mondiale, la zone de la 3e guerre mondiale. Et l'équipe 1re guerre mondiale. Et l'équipe 2e guerre mondiale. Et l'équipe même, 3e guerre mondiale. Ça se passe chez vous au Congo. Plus de 18 millions de Congolais. Et surtout, Tali. Hollande, s'il vous plaît. Ceux qui sont Tali. Combien de bateaux occidentaux va Boma na Congo? Plus de 50 millions de Congolais. Bande poka Léopoldé. O ba Boma biso. Pona nani? Pona nini? Pona nani? Pona nini? Boluka boyeba. Ozali bana na nzambe. Bana jaloux na bino. Po baza ko banga ke bana affaire na bino. Bana affaire na biso. Alio mi tient la place na ke ah bon. Oui, ndeto zali bango baza ba usurpateur. Ah bon. Et les usurpateurs, ils ont ça parce que lobby, bah, on sait, pardon. On ne va pas, pardon ton moment qui mino, pardon ton moment qui mino. Nous sommes les gars qui les corona yote. Ndeko, oh, nous sommes les gars qui les corona yo. Les corona yo ben à Congo, ce que vous avez batté. Na prendre yo, et ça les corona yo ben à Congo. Pote makila na yo tangi mingi makila bankoko no etanga bakata bango maboko ba viola bango ba sala nyonso makila wana 8 siècle bato bafuta oya koleka nyonso ezali yo bankoko na yo e babandi kotomboka babandi kotele bantu bino belela bankoko na yo senga bango. Et bango ba yeba ki peke si bozo senga bango boko mona makamusi bako mona makabu ba sai bankoko no mabe ba bite bakoko no bino baza ba sorcier baba ndoki ko compter sur bango te ko belela bango te ba yeba ki l'aliénation ba aliéner bino ke bo pela bankoko na bino te ko sala contact na bango te pote bo sala ba na étiquette na mburima wana ba osakana na bino mais sikoyo ba chaîne la biso ebono la msabino ba koko belela nkoko na yo singa nkoko na yo belela kimbango belela mama kibamvita belela mama mafuta belela mama nzinga aïe ça leur fait mal et voilà kolonga la biso bo bangate maman Viviane kolela te maman Viviane kolela te zale sengo na prendre yo na bina mbisa batutu maman Viviane côté wana zalane sengo kolela te. Banda ko pisa ka matondo nzambe matondo merci matondo nzambe vuluzi ki mangu matondo ay c'est oza ya biso c'est vrai que perdre bandi ki pile mais ba mingi to ba ki libération Congo est atroce et l'atrocité que nous vivons bo bangate bakota ah toi mais la gars
obosozala oyi makambo ebele okozala na esengo okolelaka te kolela te mama kopanga te kolela te sepela mama sepela aloba bokota bakota biso tolobaka oui venez Chilombo bravo facilitateur oui l'accomplissement c'est Chilombo asala accomplissement oyo kimbango aloba Chilombo azokokisa yango il faut kotisa bango ye moko ayebi te ignorant yakana ezokonuire biso akanisa azonyokola biso te topesa Chilombo maboko merci bravo Chilombo ozokokisa oyo kimbango alobaki mais fimu ya kekele ekobeta yo po te okanisa ozosala be na kongo mabe okonyokola bango ekobeta yo na libota na mobimba ntina 5e génération ekoleka te bana mama kongo kwanga bondimelanga na sengi ya bino vraimen na kongo ya nzamba mpungu tolendo bondimelanga bobanga te bobanga kobanga masumu te soki nake kuna natie nake luka bankoko na biso nakeseka bango bolimbisi ekozala masumu moto akosa yo te lokuta senga bango bolimbisi luka bango ndenge nde moto akosaki biso ndenge po akozwa biso tozala sans protection ntango wana bankoko no tozala na protection te belela bango voilà bandeko bana somekolo kongo tosuki wana matondo mingi na oyo soandaki biso kobanda ebandeli ntina ntango oyo nzambe apambola bino akati mabota na bino alakisa bino oyo nyonso alakisaka biso kombo na ye ekumisama po te nzambe na biso na bokasi ye azosala makambusi na kati na mokili oyo nyonso eleka na mokili ezali ye papa tata tobengaka tata nzambe ya mpungu tolendo tobengaka die te tobengaka tata tobengaka seigneur te tobengaka tata avec respect hein? Voilà matondo na bino nyonso ya solo ke tokutani lobi nzamba sunga moko na bino afongolela ye oyo nyonso azali koyeba te po ete toluka bosolo po ete mboka na biso bato bacilo bakolela bakoregrete bana na ye bakoregrete libota na etima génération future bamolelaka kaka maboya sala azoyeba te akanise l'argent akolela kaka sont des pauvres. Les Sabinos, ce sont des pauvres. Basa ba pauvre en esprit, pauvre en tout, parce que ma yele, nda kotu uzoba wana nyostute, yo ba fétiche ba nini. Na tanga verso, yo na ba fétiche. Yo na bilo ba kiti, ba wakanza na simbi kisi na tanga verso. Tata. Tatu wani. Chilo wetu. Na lera verso. Koza ko bon ce que vous avez information to yebi le côté vous inspiré te on s'attachaka ezo zindara mai on simba bakasa ezo kateke oya aussi obikisa ngai oya obikisa ngai nzoka te ezo bakasa ezo banzite te na kati na mai. C'est ça justement ce que Félix est en train de vivre. Kembo le Congo ezo mabele mo tata mo batimba mukili ngeta ibobo